Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Nasa moto na biki na salaki mabeza des infractions de valeta mais pas nzambe na sergent leso pour soki na bimaki na été na kine place de peta tellement ko fati c'est pour ça bina kilonga na bana bashi ko mbanga kaka ko tesenga fuma soki za infraction pa l'état osumanga na nouveau justice on a mto landela ngati pa bashiki izaki bina juste ambiance tamu ya umemanga tomboli nga to ko ina mai ngapina umemena tomboli to ko ina mai to sepela to sakana to ya to ka papa ya rifiki na krisaki ya ko ida ngate s'il vous plaît pardon somo ko ibina tingo na kabima ka bashi ko bima témoigner que naza innocent na liwana ina za vraiment innocent mon le bagiste za ka vérité na kombelo te bashi S'il vous plaît. Bolimbisi mote ane na fanti naza posa bolimbisi te. Est-ce que bolimbisi kozong sa petite sœur nanga bolimbisi ni bino bokosenga nga pasteur ni bino botelemisa azong sa bomoyeleki nanga amfi nani tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, ketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre ba sosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na babone na biso nyonso oyo bandima pe bapona émission oyo bravo Jésus-Christ, émission oyo ezali ko réconcilier bato, émission oyo ezali côté ya bato autrement. Mesdames, messieurs, yo s'abonnez, noté s'abonner pour être aux notification. Il y a une émission nyon sur tango ekokota na Chebiso Télévision. Merci ming tout d'abord na sponsor na biso officiel. Yi atika kabiso te, yi apesa kabiso nyon sur na bosenga, apesi santé, apesi succès. Oyo bato balala na butu. Te wana bato balala na butu hein. Yi o bazoko liya bakaka. Mais biso nzambe apesi biso succès ofele. Apesi biso élévation, ya ofele. Na yango yo polingi ozwa succès belela ye izala ngo sans condition akoyebisa ote ke non belela nga boy sala boy dangola bilamba sala beauté isa ofele. Un grand merci na sponsor na biso ni na ote ko ba Jésus-Christ. Un grand merci encore na Fondation Maman Denise Nyakero na ndenge boko soutenir Chic Mukati. Banengo mso balabi to soutenir ote pour Maman Denise Nyakero azali wana. Oh
Mais je me suis posé des questions. Maman Denise Azanaye, maman Nabiso, la première dame. Oyo, Azali Pe Alandara, émission Oyo, Moulani Monene, il y a Bravo Jésus-Christ. Cela n'empêche que, au sein de l'Issungi Nayo, Oben Abiso, au soutenir, biso, juste un micro. Micro, on a lembi na lembi. Na sengi na lembi, voulais-je dire. Bosun Abiso, Nzambe Rosan Ateko Pambola yo. Orphelinat, maman chez la Mwanda, tout soutenir par la bitike, na quelque chose. Nzambe Rosan Ateko Pambola yo. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Un grand merci à ma héros dans l'ombre, bah, bazan la la caméra, la réalisation, montage, et puis la régie finale, namoni Elias Sunanduku, namoni pe Neko, Dinej Mosolo. Bangonde bazali bangon na technique, il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Je pense également à Thomas Fabien, Yazali Wana au four et au moulin, na ma patutu baro benga bazan ba problème, bazan la mignololo. Thomas Fabien Yazali Wana poète et Asambela, bazwa lobiko, na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment na ba OP balinga kabiso tembote na bino batamite mabe mbote esika besoin bato ba mite maketo oyo balinga kosa bato mabe balinga muta progresser te muto avancer te chic wana avancer boy ba misu ba mbule ke chic mukadi akota bikota kota chic mukadi ote ba misu pe na yoki ke non chic wana mota mona ba pede finalement muta ko bonga na vite muta ko progresser na vite biso toza na Yesu balobi ko za na kata bu Yesu eleki nyonso bana ko bolingo lelo toye na lisolo sika nini ndeko na biso memeli biso na émission lelo na pesio mbote papa na ngai jo micro s'il vous plaît voilà yango wala zoana Pelisa Mata likolo voilà bonjour papa Chic. Tomoni oye na émission na biso lolenge nini ou découvrir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Papa Chic, premièrement na s'y présenter comme on a M. Gelor BM. Naza Congolais, Nakacha Kinshasa. Naza na problème vraiment oyo izunga vraiment temps na bomba ki yango na boko partager on na batu. Mais likambo ba bomba ka suka bimaka kaka. O adage mo mikolo balobake non. Babomba milinga na sa mbeto te po bimaka eza milinga yango na oki témoignage ya papa Chic yoza rassembler oza na capacité ya ko résoudre des problèmes ngaza na c'est pour ça na epana problème ngoza nini oyo bandeko ba otala biso so bako koyeba lisolo za nango papa Chic ya facilité pona bisongo mais na sengela micro s'il vous plaît. Merci papa Chic. Yango moni e permettre que na juma makasa o ya pana yo pona solo no problème ngo. Eza format difficile pona ko ebisongo. Maintenant suna choix te obligé fona loba kaka. OK. Nazaki chauffeur quelque part. On est kokumba papa moko aza directeur na société mona kacha Kinshasa na Congo plutôt. Papa na lingenga makasi en plus na bana na ye basi pa butika basi alingi bani vraiment makasi pina makasi bana ye ngana zaki kaka juste ko kitika bana vraiment na classe spéciale nga ba responsabilité otika bani na classe ko kende ko jwa bango donc na cadre pina ba leki ana vraiment très bien penza et yaki ko arriver na tombaki amoureuse na fille moko. Parmi ba fille ya papa wana. Parmi ba fille ya papa wana. Fille yango azaki lipasa. Papa Chic nous a expliqué vraiment boye. Nga musala ngebeba. Même famille wana na soki na mundi ba wana musika vraiment na kimaka. Donc fille nange comme vraiment dans la combat bila malere par rapport ya kawana ya lisolo na ilu na betelo lelo papa Chic. Donc ceux qui vont me soutenir na station wana papa Chic. Ngana obosa na ote pour maman. Donc na yepe na juste papa Chic pour sunga pena pardon papa. Et kofuka mate pardon s'il vous plaît papa. Pardon vraiment na senge bolimbi zwa kiti vanda. Toro sunga yo parce que musala émission yango wana. On va vous aider ya ko solution. Ya motuya ezali ya kuya
koluka ko dévoiler makambo eleki to pe makambo au sala. C'est ça le plus important. Likambo eza nini oyo bato bako koyeba te po to luka ko pesa yo solution nango. Papa Chiki, na ko tono question moko. Est-ce que vous bombanga vraiment sur la vérité no soir? Bon, kobombo c'est trop dur mais ndeko oleka na TV bato baotala yo. Mais tokopesa yo ba avocat oyo bakosunga yo basai na nzambe bazali wana équipe ya Bravo Jésus-Christ bazali. Donc zala ma sûr que solution ekozala tokotika yo te. Peu importe oyo koya toko soutenir yo ezana bato oyo batala émission oyo batana sima bazai belé balinga ko maliboso te oyo tokoya ko bakoya na aide bakoya kosunga po ete likambo ekomela yo te. Je suis sûr que il a monté comme là. Merci Papa Chiki. Merci beaucoup. Mais ce qu'il kama be comme linga Papa Chiki na otalaga yo parce que nga nende ko expliquer au kao. Papa Chiki na tombaka amoureux pardon ya fille moko parmi les 3 filles à papa wana. To linga na vraiment makasi. OK. Et quoi arriver ndeko ne moko ondela kompanaka kinga na komi kobima na petite sœur na ye. Ubandaki nini ya ocha mwa na patron litoi. Ubandaki ndenge nini? Papa Chiki yebi bana oyo zo bokola okoyeba déjà caractère comportement moko na moko. Kolinga ezaki pe na ndenga mabete ezaki pe na mauvaise tension te ya kolinga ke po kene sali mabe non. Azaki moko nga vraiment na joie qui de compte ki nzamba sunga biso na ko bale pena na chef mona nda to sane pena foyer. Mais si bitima nzamba ko sana ndenge no baloba l'homme qui propose Dieu dispose et ko arriver likambo ke salama donc ko quand même pas ya ko beta histoire na ota ya ko expliquer le témoin likambo za ka nga moko. Mais depuis wana Papa Chiki na za so à l'est na mon père ke ba connaissance ufanda la baninga boy baninga batelemi bakinga na tikali ya kufanda la mkabu na tikali nga moko na meka ko solliciter l'église moko bina kinda pasteur asika ke non ezali kamba famille isa juste likambo na moko merci papa isa juste likambo na moko linga mpe osali likambo obimise yango pardon na vande ki na soki formata c'est pour ça lelo na sali analyse na yo ki ba témoignage na yo on a poussé na pembe na pona meka pe ko débattre station mais na bi ki ça facilité mais na choisi obligé faut ka to so la problème en nini est-ce que ko lo bela biso problème on likambo eleka bon mon ça ki Papa Chiki to banda ko vivre pena na fi wana bolingo na biso bande ko tambola vraiment bien na asiraka e bolingo yipe asiranga bolingo ikoma na niveau moko bolingo pendi ko baka ngaza na bakande funa bamina ngai na bambasi na bango ngape na obima na yetu donc to sape na au moins semble basala mais ezaka ke non na kina respect vers parce que naza mona musala pana bango dès que ba ko comprendre ngo balongola nga musala babengana nga même na epana bango to ba adopta nga vraiment babengani nga pana bango bona ndima bleki musale kufa pona bolingo nga mais na tika ati na continue bolingo na chéri nanga wana yaki ko arriver to bimi na yi toke ba côté ya ntele ba maya pembe ska to sokolaka comme habitude Papa Chiki to komi wana nini komaki tambo komaki wana Papa Chiki to lié penza maboke to sisi pena bolingo na biso ndenge za la en plein air baninga ba sokola awa sentiment bolingo wana ye esengi ke to longo esika baninga baza to ko sa mo na biso quelque part mena katika ya mai esika batu bazate dès que to sokola to sa bolingo na biso toujours sepela vraiment bien sezaki ya bimi libanda ya zelo comme lipate quoi toujours bendana nga na bendi na bimi ye pa bendinga
papa shiki directement na benda ye na force pour que azonga na mai. Donc ezalaki na libanga mo ezalaki na mwelo ya munene ezalaki soki osokoli bande ko permettre mutani kama makolo na ye uswati mutatia mo elamba na ye wana. Donc na bendi ye amati na libanga wana deki na ngina yambe boye agresser na maboko nanga mutu na ebete na libanga wana. Deka bete na libanga asieti directement koti na kata mai. Tango akoti na emotion wana falinga na landa ye na kokesi ko landa te na beleli. Deki na beleli bato balinge ba ya balanda directement bakoti na mai basaitu vasa lisute. Bato bananjaka pe na mai papa shiki bakoti balandi arrivé ke ba epsinga ba moni ete. Papa shiki na bomba vraiment secret wana isunga formata na bomba secret wana. Mais pendant wana na zaso à l'est. Soki na lali na mo mona kaka ondiki mama na bango ko mo lobelanga na butu. Même présence yé mo pa mo bima de compte ka bima zo lela. Chéri na linga ki o mingi. Mais ça l'info ou informer ba famille na nga likambo ikomelanga. Na bi kisa foti na ote. Aloba nga ngo plusieurs fois. Sikoyo témoin na ngeza ka yé moko mowe. Yona ndolo ba est-ce que soki na ken expliquer famille bako comprendre nga? Est-ce que bako yoka nga? Papa shiki sunga vraiment temps. Donc il na fandi na moni ke vi na ngeta mbola sou bien te. C'est pour cela mina nga moko. Papa shaki yanga fier. Abisinga te na ko oriento pande komo papa shika za papa moboboto. Azo sunga bakaya boy. Soki oui, ils erreurs de salamaki. Mais pas l'état, ça des infractions. Mais la relation na simana e ako meke info ko sala info ko aider. C'est pour ça papa shiki. N'est pas non pena papa shiki. Mais mutuna moizali tango akoyi na mai. Tango beleli bato. Bato baye ba moni ete. Bato wana balobaki na one. Papa shiki. Bato wana nako ba juste ba consoler nga kaka. Ba consoler nga batuni nga identité na pesa bango fo identité. Batuni kombo ya chéri nanga na pesa bango fo identité. Mais tellement c'est là qui arrive qui place tout ça qui doit être beaucoup plus bagène. Donc ba kota ki na ambiance ya makasi donc ba s'occuper sous na nanga te. Donc ba consoler nga mo geta ki mobile. Isenga funa so atana umela soute na mekepe ko déplacer place wana na bimef neta ki mobile. Wana entre temps kore monanaka tu etkala ko monana. Donc papa shiki si mananga vraiment na ebisu histoire wana te. Si manon pena na ebisu histoire wana te ozaki pourtant tellement que événement salami bato bazaki présent ba s'occuper nanga vraiment makasi te. Na banga ekutu. Mais tellement ba pesa nga temps ya usali kama zena ngo besoin na monena na déplacer. C'est pour ça na wele na nous puisa mamba na mekena ko kima. Mais sika na kimi na zepe kana l'est. Si jusqu'à présent na za pas l'est. Yomoni ke na pousser mal busuno de façon me ko sunga na kao. Et okenda kata na famille ya na yeto se renseigner ceux qui ba mon encore. Papa shiki famille wana na ndimite ke ba oyambanga. Donde ba bengana nga na mona so bina zonga suna station wana ezaka difficile ba ko rendre nga vraiment difficile. C'est pour ça na kendati. Voilà, na banjo pesa yibiso adresse to zwaki papa te, babi papa sa kufaki. Mais papa na bango akufaka. Papa na bango ex patron nanga. Akufaki oui. Je vous informe akufaki. Oh Jésus Christ. To zwaki kaka bandeko na ye ya basi, mama pe akokai koyate. Mais ba délégué au moins bandeko na ye ya basi bazawa. Ndeko nini wana devine. Bon, on redécouvrir bango kala mingi mais to mekai kokosa bango que ba gagner na DV, ba gagner na concours moko mais esengeli ba ya baza da biso wa. Ça fait très mal. Mais non, yo eloko nini memi ozo luka nini bravo Jésus ba apporter nini na dossier na yo. Papa shiki. Eloko nga vraiment na eli. Naza moto na biki na sala ki mabeza des infractions devant l'état. Mais pas nzambe na sala gens lisumu. Po soki nga na bimaki na été na kinene placer peut-être nga ko faté. C'est pour ça pena ki longa na epano pa shiki ka ubomba nga kaka o protéger nga vraiment. Soki ezali infraction par l'état osunganga na niveau justice. Pour naza mto olandela nga te papa shiki.
vous assure que koko ya na ye yum to provoquer ki ngote Non, likamoko ezali boswana kité quand des a quitté otindika ki était ils avaient qu'un accident. Qu'est-ce qui prouve que nakoki kokosa yo te omoni likambo sie esalameleka me bapreuve nango baprince ezali batémoin wana oyo bamonaki événement bavivaki événement nayebi bango te mais soki tozongi na site wana lisolo wana etikala ezalaki mpena juste kaka ambiance d'amour ya omemanga tomboli nga tokwei na mai nga mpe na omeme na tomboli tokwei na mai tozosepela tozosakana tozolia tozokima bambango ya arrive kende agrisaki akwei donc nga te mais quand on a besoin de expliquer bato comprendre te papa shiki on a bomba kiango mais na bombi pa bata mukili mais pas nzambe na bomba mikate donc fi nange kompi na fi na comme na malere papa shiki donc on la bien te papa shiki somo we pe na témoigner ka bima ka papa shiki obima témoigner que na za innocent na liwana e na za vraiment innocent on a le ba juste ça la vérité na bombelo te papa shiki. Voilà. C'est mieux to ko taper bande ko ba concerné bo chelanga sport ya papa shiki excusez afa ko kota bango est-ce que solo na bango vraiment bien na soyena bango eloko te mais ekoleka bien bon mais na senga te pas shiki je suis sûr que ekoleka bien on va gérer ça ekoleka malamu mingi la pèse sur parole ngai to la sport ya orphelinat chez la Mwanda et puis on se retrouve pour la suite de cette émission on y va. Scolaire yango enge banda na mois de septembre basosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa mais nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là les spots de l'orphelinat chez la Mwanda. Maman chez la Mwanda, Sing Montonio, sa bonne foi, toyeba pour soutenir, soutenir bana oyo mois de septembre ici parce que inscription et kenarati la fin du mois oyo. Na bandi déjà bana wana bana besoin de frais scolaires, bana besoin moi cahier, stylo, 2-3 personnes batinaki déjà dans ma pambola bino. Mais kasi to benga maman chez la Mwanda poto yeba bo benga vraiment bo senga pe ba vidéo bo mona ke bana wana ba okeke là to ba okete mususu ba koti nanu te. Maman Ornella yi azali awa assistante ya maman chez la Mwanda na Kinshasa awa na pespe mbote na pasteur Stani esika ozwa minza ma pambola yo na ndenge oko soutenir vision ya maman chez la Mwanda balobi soki moni grande dame donc papa morope azali so moni un grand homme, il y a une grande dame derrière lui. Voilà, Mbote Sika Bozwami depuis Canada. Bandegoba Bolingo, tozongi na plateau avec papa Nabiso. Nabanzi papa Kobanga parce que tant au sengi sport tozongi a Kobanga azo senga biso assurance. Yebisa biso ndeko. Qu'est-ce qui fait que vous en assurance? C'est parce que yo bengi biso au sengi to sungayo au dévoiler maye bombama. Est-ce que vous avez un problème particulier au la famille wana ou ezo bangisa yo? Non papa shiki ezaka juste likambo esalami na vie na bango bayebi te eza likambo liwa papa shiki soki peut-être arrivé ke na kobeta lisolo na sentane de kona bango na kimaki peut-être que symbole ya mwana na bakoyi kosepela bakoyi kobosa na jour ke non malgré tout ça atiki biso na lembo mwana po eza juste na koloba likambo ya liwa ya mwana ya famille ya bato ya famille o eza pe reconnu na kati ya Congo papa c'est pour ça na obanga. En plus, nous avons travaillé dans la famille. Ok. C'est pour ça que nous avons yebisa biso nanu na papa tambo kabone tango papa apprendre que yo koma ekobima na mwana ye maloba nini alobaka na yo papa shiki na ko lobaki papa lobana nga vraiment loko te asala nga ka ba rappel parce que ebisanga kelo okutani na demidie o ezaki juste osunga pe na foyer na mobimba ti osa foyer na yo mwasi na ngam na obalele
soko banda foyer na onanda kunonga na ozo responsabilité à tout na ozo en charge donc adoptanga donc na komaka grand frère ya ba divine donc ngati na saka yana bango donc papa nda ko présenter nga partout na okende ngande grand frère ya bana na ye donc to papa yo kake loko wana premièrement ndimana on ta swaka na autant etaki papa donc eloko mo papa ko lobanga vraiment na moment ndira loba eloko ta salanga ka ba rappel moko ezaki choquant na koka ko supporter moté. Voilà, ndeko Elias nga na vanda wa apparemment na vanda wa na tikela bandeko to kota bango bolukila nga bango bokota s'il vous plaît temps ngai na nzo esika wa koto ye bako luka bandeko voilà bokota nga bango s'il vous plaît. Voilà. Maya, s'il vous plaît. Kota bango. Bonjour la grande. Bonjour Esika. Yaya, bonjour. Bonjour Esika. Naimbi Bino. Bonjour ba micro s'il vous plaît. Merci Nandenge Bondimi. Vous avez une invitation à Bisso. Vous faites la micro, est-ce que c'est ouvert? Je vais vous aider. Ok. Il y a un peu de loba. Il y a au fond. Ok. Babi, on a combien d'années? Comment on a divine? Divine. La grande? Comment on va devant les infos dans la question. Excusez. Tozo comme malembe. Oui, bien que je suis pour le cas où il y a des on a la patience. Ok. Maman Priska, s'il vous plaît, n'a dit que n'a bien eu ça qui bino pour na DV, mais avant d'en tout comme ma place, on a na tout sur la maman. Qu'est-ce que tu es banat? Boyebi, mouton dans le plateau. Mouton. Olobi? Mouton est story. C'est important tes potos y ba mouton na makamba. Eh. Il fait t'as pas gagné na ye mouton le kasi na ye oye problème na ye. Pourquoi ma vie so? Oui bien. Azanani. Papa daki chauffeur. Azalaki chauffeur na biso. OK nabo. Nazali. Na regretta ki mais question ni nos autres na ye. Na regretta makasi. Soko zalaki na ebite so epatcha ngoko. Mais tout dans la mission bat mais respecta kapeba. S'il vous plaît, tout soit naté, pardon. Tout bengi bino parce que au lobby ozayi il passe ça. Oh, il passe na yo, il y a moi si tombali. Il passe ça. Ah, ça va puis il passe ça. Comment le micro s'il te plaît? Oui, non, c'est pas non ma casse hein. Faut présenter ma poigne. Mais ça dit solo bita tiens. Quoi ni on ngosong saba ou de selika. Siko il passe na yo à Azak. Akufa. Itambo tamona kandi na zanongo boy pasa alisaba ta so this man amona na bimaka jour su boy o mutu mo kufina mai baloko te pe mo afina mai baloko te mo na mai bakina ngona mo kufikia yaki ni seti soki seti to bandili solo ngo tuna ngeda seti na kende papa ni passa na ngai sérieux papa mais eza na ngoli solo ko rappeler biso si d'être bosana weli masolo etali ya vina biso o akufa si akufa mais ko kamande to moni ava il peut pas gagner des vues il peut gagner des vues tu vas promener ba betili solo a gagné so biso to gagner si il pas gagner merci problème bon on termine combien excusez maintenant la grande sœur hein s'il vous plaît maintenant ya vous a combien vous a 3 vous a 3 parce que la date tu vas prendre quoi ni yoli ko wela na vie est-ce que question est you bien merci. Botika la 2. La 3,
Tozalaki lipasa na ye. lipasa na ye. Ok, akufi. Olobi akobelaki? Te abela te toyeba pe te babenga biso kasi bitima boye aza na mort kasi. Ok. Tuna bato bamekaki kolandela. Toyeba te babika bazwa ye quelque part. Bazwa ye quelque part nde baekoteli na mort. Mais toyeba te ti lelo. Kufa na liwa ya nini otuni toyeba. Ok. Akendaka wapi bozwa ba idée bakuba retrouver ye wapi? Papa wana ndeti nga nakoki koyeba. Toyebi te aza jeune fille po da tolaki jamais bakokanga kanga. Akoloba pa école, akoloba pa déplacé. Anto mutuna no kotuna ngweza lipasa nini koyeba po ba partage amakambu na ye. Kunga na zaya. Na tonza zuba. Ok, la grande. Olobi comment son nani? Priska, papa. Maman Priska. Ok, Maman Priska na banzi eza sujet to bengeli binote. Ndeko na yo akufaki wana elongo ni ebomaki ye. En fait, nayebi te nde zaka na tonga na mukesi na obima. Ok, pour na obima kaka sur la sisi, nayebi ke ezaka anniversaire ya copine mombo. C'était prévu to kende menga za na tante. Nabi non, ba pourquoi to benga na ba pourquoi tout ça. Nde pa bima kanga pe nazala makamu nanga na bando la salle. Nazongi boye a été souvent amuna ngaka mo ndeka ya olobela muna ngaka nde mutuma ba show bani. Tonga nazongi boye o patisi azat ngana bike ngakutu yekuta bima mingi te ngana nsula bima kana kuti yolala. Mbi ngana bike sa zongi pona obenge numéro ne pe elekate. To lali to lamuka a été. Luka na yebeke mbali na yeyo ando bima na ye na luka na sala kuta effort na zo numéro mbali na ye na benga mbali pe numéro ne elekate. Bala ngoye. Ikositi. O wangana pona kasi ngo wangana asa mbala kupasa nanga. Ok. Pa biso ando boye mais quoi lipasa nanga na chote de comment pe mo pe to vandi. Bano boye pa na bino. O chauffeur na biso to lingende. Ok, ala yi chauffeur on boye. Chauffeur ya na biso mobali mtando zo biso na classe nzoka na ndo tanje comme so miso. Tia comment me lipasa nanga yi. Parce que bango bande ko boye biso to bande ko boye ngo penga pe bande ko lingete pona lingake pe ka teti lelo. Mais ce qu'on sani lipasa nanga yi. E mo zeki bo bimeto finir longi mvandi kaka. Ok. Et vous savez que la luka pe numéro ne le kate nga kuna yo le ba grande sala bi par ça za mutaba sentiment luka papa ande côté le makambo mo ka kena mo quelque part na mobali ni et le ki mo ba une semaine boy na kena ba kanga sukina na njili o fi mo boy mawe bebe mele ba ko na mai ba cheka na morgue tout ça même ba che ba photo na e pour azande ti et mille déjà sur le quelque jour ba kunde la de manature na za mo sans foutiste mais la comprendre na santa kaka que aketa la bwende konanga papa tala kaka mais ils ont important te biso ils sont ba DV ça okay. Kufa na yeba kunda epe ngata na vandi ayata ko tuna te que dans les solo na auto yeli oh allez mwende ko biso auto te ni woni c'est le cas ay fa ka yo tuna merci papa pe yo abiso. D'accord, mais est-ce que beaucoup yo kaye ala li solo mo senga lo banabino yem tabeta a DV on te to ko banabiso na DV mais yo kaye na mo mkesi le baka nu kinga alinga mamba avion mingi nesina bon si la valise dans les bijoux ke makamba avion kando ye kamba merci toi na poso yo ndeni no va jeter mais auto ka pas problème moi j'étais sur l'Italie pas à j'étais mon bijoux. Priska, premièrement, non, c'est qu'on a nos besquis belé par rapport au comportement dans affiché Canada. Divine. Non, c'est nga bolimbisi. Donc, bolimbisa nga fo mana sakande comme non mbali. si wana ye si to bosa na biso eleka déjà. Bokanisa. Ndenge papa apresentanga bino Akufa. Je sais, même si nga papa C'est chiki. vrai. Oyate matanga ya lipasa te pe ya papa te. Ozi ya mama. On yo koza maloba mabibi. Oh. Merci papa. Divine. Pona Priska na yebi Priska banda bomwana. Na yebi Priska ndenga se comportaka. Nasali buma. Mais Divine, Ezala na respect. Amanki. Oto loba likambe foni yo contredit maloba na ye. Papa yim to benga biso ah. Faut yo no lobo yo pesi mal bangana ya ngali ngana ngai te.
Mais yokaye s'il te plaît, yokaye quand même amekompe koloba. Asi ça idée naïe. Et papa, oh yokaye, lokwa zali ke yokaye. D'accord, merci beaucoup Yaya. Merci Divine. Merci Penza. Donc si non singaka bolimbisi. Ya propos nyonso oyo tokosola apena bon en tout cas pena Divine na sing na bolimbisi. Eh, tika ofuka ma. Pardon. Telema vanda. Telema s'il vous plaît. Bafuka melanzambe muta mokiki. Siko tose kamu elasi. Balaka bosi nanda ko zala kabwe. Papa saka ya fuka. Pardon. Leka, pardon. Azala kabwe na rappeler nga banos. Papa si. Na rencontré quand tout solo. Oui, Loba na. Non, ne vous en faites pas. Je vais gérer ça. Loba na yo. Loba isengi ba yo kayo. Ndenge makambo elekaki. Expliquer bango na détail. Na ben ça qui bino wa s'il vous plaît, c'était pas pour le devait loterie. Ils avaient qui plus pour na boyo kaye, avant les kambo oyo isengi la lobe na bino a révéler bino pour na ndeko na bino kufa. Est-ce que ko yo kaye? Le problème c'est papa to yo kaye. On a baï na déjà. Elle est comme yo. Où y a bien ce DV à ta yumu. Mais à ce simbi te ko tout tout ke beta. Le bagay noki ngaki. Mais papa Chiki. Oui. Ndenge to soleil son baleza qui prévinga na solo na yo apoyo ndo solo na bango. Oui, nayebi mais c'est mieux yo loba ba yo kayo na munoko na yo. Iko sunga biso to évoluer. Divine presque ndena bandeka na biskis. Parce que to abatu. Moni papa banda kote ya biso bomoko maga kufa pe ansonam. Mage na kinda isika na kinda na bosa na ba bien fait à papa wana te. Azaki papa na bino biologique oui, mazaki papa adoptenga. Nazaki chauffeur mais lokwa ba chauffeur non surtout te. Bino bonde ko respecter ngeta ki yana mno mbali na ndako. Mage ngandi mna bebisaki. Elo na senga kaka bashi mtatini ngana lobango. Ngamu vraiment ezaki teki ngana loba, ezaki nde bashi ki nda pesinga maloba na loba. Yo na loba. Kwa mesaki tango ibo beti di solo ya chéri nanga kufa. Nous quoi bon rappeler nga lisusu. Mais ezaka ki juste na rencontrer ka histoire ndenge tozalaka na ye. Zaka jour ndenge balobi pa bali pasa ke non akendaka anniversaire non ezaka anniversaire amina ete to fondango ezaka juste sorti moto préparer qui sortie officielle yanga na ye album non ezaki album te sortie officielle ni est-ce que musicien salaka album musicien oyo kaete soki ngana za chauffeur na sala album matayo mo chauffeur salaka album sortie officielle donc sortie officielle ya bolingo na biso senga to bimana ye kolanda ete to za puso yo parce que si vous pouvez yokanga mna parce que pardon non senga parce que pardon ya arrivé tango sangi bimana ndako ngapenda na tika na ngapenza ngapenda na tik de mapanga mana boya na ngai nese na obatina na nga musala pour musali yango tata na mama na nga mais yebisanga ke non onu su papa sela ngana ndo selo asiranga vraiment on dima on ba kel passe na nga kraka kiyo afo chéri yango net na bitaka mne normal ko ba bongo passe na nga ya kufa est-ce que toi lobi alobi ma be Paul ba ke on ngasi na tika na nga passe na nga palpita ete merci yene Michael Jackson c'est mais azambali Lil Wayne azambali na bitika kraka ngai na biteke na tika kai non na tika ke pena volonté na ngate par rapport à maloba bino banda ko loba ya wisenga ki na tika pona garder relation na bino mais yetel makalinga makasi ngi makasi ngana tiki ya linga ko tikate c'est pour ça de continuer ko ngona sona simana ngo et ko arriver to bimana biso kinda ba divers na biso et tout arriver ce ko to kende ko visiter mayo basala ki na côté ya ntsele wana sona elaksa ni poto oyeba peti elaksa ni te yango sina zoloba merci tokei tobimi toliaka vraiment les jours yango tolie donc sinon pena tosepela nde bato so basepela toala mpe biso moko te
tukutape ba couple monsieur zaki wana bandeko bazaki fume belé tukutape grand frère mo taida biso tozangaka asaka na problème obino basi na maquillage ne abosana ka suki lo mo boye batonga suki na maillon ndé c'est pour cela asenga pas grand frère mo boye au taper Londres au ta Londres grand frère en flash flash asaka na mwasi na Adriana to ba moni biso ba pousseni bolingo faut couple bolingo tu parce que vous allez kana fait tout ça ka kino bandima te keza bolingo ya biso ba kino ba procha biso ba mona ndé bolingo ke uti Europe alors que ça bolingo ifa kana na Congo na Kinshasa asenga ka grand frère wana mwasi na ye ba maquillage no basi apesaka ye to sel pe moi relation na moment wana to vanda vraiment ensemble dès que to vandi comme na moment ya ko sokola oui to kutina mai to sokoli po izaki bo sokola mba moti bo sisi bo sokoli po mai tu wa ngati papa bondo sokola bondo sokana nani pardon bondo sokana nani kana mira non nani na mira ai Patricia comme ça mira te waza kumbonga na pesa kai comment dit ngasiko na vanda nini ngapi na priske na vanda kasi Patricia wana ezaki nini Patricia ezaki kombo ndako ngasiko tambo benga na nga ezaki afana bima suna kubenga ye so telefone ile kate non te makana pa hotel pa ambili mira bino boye bateke yende Patricia obima ezaki bongo na ndenga bolingo kaka donc abalongo na komba Patricia vraiment na moto ça bien hein merci moi na moto baboti na komo bala changer ezaka nde tout mona leba my baby babima my baby moshu c'est pour cela donc voilà to sokoli premier tour to soki na soki na zelo wana na désert sakani abeti singa bajina bino ba uli wana to beti bajoli to kini ba mbango to baby lisusu deuxième tour okota na mai ya rivenga ba bengi ngapa epande kona to kutangi ona ibiso na flash wa mona Londres wana abengi nga masa yaka opusila nga voiture de façon kino mutu kamuke bima leta na opusile voiture e pas ndi mona ti bozana bashi koba ali solo maza bozami beta li solo ndenge ezali bashi bo ba camarades beta li solo ndenge te to ba camarade te beta li solo ndenge ezali ko dévier li solo te parce que s'il vous plaît maman beta makambo est sérieux c'est très sérieux makambo lingalo banabino c'est sérieux boyo kaye bo attention boyo kaye très bien pour alingalo makambo c'est très important ndengona je pense que kobanga no le côté vas-y tout droit au but nini et komaki tango bana ko sukola na ndengona bango na obanga te na mobali voilà vas-y tout droit au but mais esiko yo vandi na yo ondie ota presque te on a presque bien nazo mona ye voilà pas si il ka obanga ezate mais ça juste que il faut comprendre que meka peut orienter li solo ne to solo la basi ozan pom nanga ola panga te. Bon, nalingi, non, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, bo soanate. Problème ezali, nado sungaye. Problème ezali. D'accord. D'accord. Kende, vas-y tout droit. Et arrivaki, merci. Et arrivaki que tant on a qui na poussé voiture on a flash ya Cédric na moi sina ya Diana dès que na ozonga avandi na libanga wana oyo bakangi ba photo shooting na libanga moise ke munene wana okanga shooting sikungana bref akenda ko suwana ndeko na bino na mai su ndeko na bino akufaki bazaki na ye mais papa kende tout droit bi to kena makambo to si ça ça veut dire que ezaki par accident. Accident ni mutu ke kota na kata mai. Non, ça veut dire accident, ça veut dire que quand pas d'accident, ça dit que ça peut arriver. Banego surana ndeko na bino, ça dit ka glisser abeti mutu na libanga, nenga cholaki. Non, s'il vous plaît, na yango azana kimia te, yango ayeko dévoiler pa na bino, ko meka ko libisa ye. Na lobi boye. Basi banda nga na olala te. Je sais. Famille na biso pour détruire biso. Hein? Yo, so yaka. Non, s'il vous plaît. Pardon. Non, si maman na lobi boye. Na bossa na zaka pa de kolanga. Na tunyo. Na tunyo. O manda bo. Papa na sala wa ikote. Sana. Yo sakana na. Papa kemba. Kemba na ngai papa. Fali pesa na ngai apatu. Yo kena. Yo, wani yo. Opo mangando baba Patricia. Opo mangando baba
la sport et puis on se retrouve juste après. On y va. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, maman. Pardon. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bokata, s'il vous plaît. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni kenga mona tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Mesdames, messieurs, Bolimbisa, attention Zaïli Kolo, c'était fait au 4 à tout spot. Potozonga n'a reçu comme maîtriser la grande sœur et puis nous avons mobile papa Gelor hein. Voilà. Papa Fabien, s'il vous plaît, koya osungangai na bandeko awa, s'il vous plaît, si koya. Merci beaucoup papa Fabien. Zoa Isika. Bonjour papa Fabien. Thomas, topé si on botte to yambio. Zoa micro. Nabandi ozaki à côté, au muni sendenge leki. Namakambu leki awa en tant qu'un homme de Dieu netinini. Parce que il passe il y a des koufi, il a déterminé à reporter une plainte, c'est kangaye. Mais avant coup yozo maloba, la grande na makambo eleki awa to sengi pardon. Donc limbisa biso to linga ki le kabongo te. Hein? Papa, naza desi. Est-ce que n'ébité émission na bino bo protéger amuto asali mabe otoni. Biso to za na passe na bungsa lek nanga. Famille na biso to za ka 3 même to tika l'idée. Bozo protéger muto asali mabe na famille na biso. Bon timi bo protéger bo benga ni lek nanga lokola muto asali mabe desa ye. Merci papa. Na ebité so na ko limbisa mission na bino na obino bo futi biso.
bobombi mutu mabe bondimi bobimisa leki na nga lokola mutu ayibi aye kosala trouble na mission na bino. Merci papa. Non koloba bongo te to protéger mutu nyonso to lugine to chakimia na bandi so na kimia linga za na plateau to bimisi ekuna na bandi za osala trouble libanda mais y a problème te. Entre temps biso to ti sa émission papa Fabien dans tout ça ni yori koloba. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Yaya na kosenga yo na bolimbisi par rapport à nyonso eleki na yo ki na posa bolimbisi mote ane na fanti naza posa bolimbisi te. Est-ce que bolimbisi kozong sa petite sœur nanga bolimbisi ni bino bokosenga nga pasteur ni bino botelemisa azong sa bomoya leki nanga amfi nani naza posa mona pasteur andimi azong sa bomoya leki nanga. naza na mutuna mona ina tuna oya na biki oza sous tension na makamu nyonso eleki na shock ya kobungisa leki o bandolinga mingi na liwa ya leki papa lobaki nini na nyonso papa kufa ka kufa pona lipasa nda yoka liwa lipasa yango esenga papa kufa ki na shock ya liwa na shock ya mwana na ye na shock na ye. Merci beaucoup Yaya pour la réponse. Mais o nakoloba eza Yaya nde aza boye esengeli kaka koluka tocha mwa kimia parce que azaiki témoin oculaire ya liwa ya ndeko na bino ndenge akufi lolenge baloba ke mwana tatu mbindako tokoki kozwa ye te tobwaka ye na kati ya ndako wana azika ilongo na ndako. Donc esengeli ke ndenge problème ebimi boye toluka mwa terrain d'entente kimia ezala entre biso nayebi ke eza pasi bosi boperdre ndeko moko aza très cher na kati ya famille en tant que Yaya yango moni nasengaki yo na bolimbisi par rapport ya makambo elekaki awa parce que nayoki olobi batraite ndeko no mabe parce que nyonso wana soki mpe ebandaki kodépendre mpe na biso tokokaki mpe kobomba vérité o ndenge papa ayaki nango mais lokola tolingi ke culpabilité oyo aza nango kati na ye tolongola yango yango esengelaki ndenge tobengi bino malgré moyen toyitizaki ezalaki mwa malamu te mpona kobengisa bino boya awa ainsi ke boyeba mwa vérité bisika ezali po enfin ke ndeko oyo akufi apema mpe na kimia bisika azali. Est-ce que molimo wa petite sœur nanga so epemi na kimia? Est-ce que papa nanga opema na kimia? Oui, papa akopema na kimia. Ceux qui bino bo accepter vérité oyo nandimisa miete papa akopema na kimia. Merci. Loka papa biso opema na kimia. Est-ce que vie auto vivre nanga eza vie auto zalé na ngote? Poto bungisi mutu mobo o abimeki bonheur pe sengo ya vie na biso. Likolo aventurier ya mwa mobali o. Papa biso zwaki lokola mwana. To zwaki ete lokola mutu moto idopta ki ete. Papa biso zwaki lokola grand frère na biso abimi na maman na biso pa bina papa na biso. Na contacte ya na ngali bosonga mona mibali. Mais arto ya posaki akoko pozo na famille te. Même lokola naza mukolo yango na so se respecter. Même na miso leki na nazo se respecter pona na se fiche na so afficher comportement moi ma bete liboso na ye. C'est ça. Non mi bomba non yoka soni mais ya yoka biso sonité. Ata koloba o nyonso alobi bongo liwa ya tata nanga. Est-ce que maman nanga yebi o nyonso leki liwa ya mwana e mutambe mango eza ye? Maman nanga yebi yango te. Leki nanga nenga bibina kanda na yebi te akesala nini? O ngabi no botiki nga. Za botika nga na landa nanga ye. Na ebe loko ya kesala tanto ngam no calmer na yebi te. Ndeko wa ke na ye wana na yebi ka ko calmer kuna. Problème te papa, merci. Eza ya mabete. Merci beaucoup, Papa Fabien, Thomas Fabien. Chef, Naolinga Ozaliloba, Yambotozong, c'est l'homme de Dieu, Maloba. Ni Nyokolo, la grande sœur dans Makamunyo sur l'équipe. Bon, ce qui n'a pas de parole, on a le juste ça qu'a bolimbisi. Parce que, où est l'équipe qui volonté n'a gâté? Donc, à nécessité de l'outil. Papa le ban n'a bisonine. Zaka juste le kamba bolingo. Ngana preparaka surprise moko na koyi kosala na famille oyo wa adoptanga usepela na ngana ndenge nazali na bapasi na biso. Na linga ke no un jour li passa
na ya penza deva ba parents na ye kaka bongo na kaka mutu bo bingana kaka ye aye kubala mon officiellement na bolingwa solo nzambe na lingete ye ko arriver où salami lelo na ili boso ba sala nzambe pour que na bimisa vérité nyonso donc c'est un juste bolimbisi na onyo boyoki surtout yoza mukolo vraiment yoza mukolo ça na maîtrise de façon est-ce que ça peut na capacité ko expliquer maman na ndako ou bien abombela ka maman tisiko il faut le bana maman ekoki ayebisa mama parce que eza motu ya mama esengeli mpe ayeba vérité mpo etikala lisusu ya kobomba mate nga na yebi ndeko mama moko aza méchant bozonga subo ete pasteur bakoya lisusu loko ayo préféré to bombela biso liwa ya leki nanga yango po préféré na bombela ngo su mama abotaki mwana auta kokufa wande eza nouvelle oyo ngo pesa biso bien teni nga na bomba ete na ndoluka nde occasion nini pene kotinda ngena lo ba vérité o yango occasion emonani yango na ye so mona nyonso mona ete olingo bimisa pe owana te mais loko monaki yango esengi lelo oloba mais so mona ete olingo bomba ngeko malokola histoire mo betikali ka caché ya vie na yo te pona mutia molamu no nde na yebeli yo ndenge na benga tayo ndenge kulisi na solo nao na nde tawana te eza oyo kanza te merci tant de vandi na miso basani na nzambo sengi bolimbisi bonga muta mokili na kangelo kanda poani merci Benzaya merci. Merci beaucoup Thomas Fabien, mot de la fin, c'est la seule prière pour toutes ces émissions en beauté. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Na koki ko kuletire bongo te sanke na pesa pe ya conseil parce que ça parmi pe moko ya makambo ceux qui pe ndeko mususu pe azotala biso ekoki pe kote ya ye pe akokutana pe na situation ya boye pe ekozala pe pire que oyo. À chaque fois ceux qui likambo ezali quel que soit mabe nango quel que soit munene nango esengeli ko approcher ba concerné ya likambo koluka pe batu misusu bazala comme ba témoin parce que même Bible ezotalisa biso na o etali neti bato bazana bakambi na kati ya etonga ke soki mutu moko asali mabe oye kolobela oyo moni ke esimbi te zo ata mibale to misatu ya bato bazala comme ba témoin na conseil oyo kolingo pesa yango so par rapport ya likambo oyo na ningete ezala comme leçon moko okote tout olo ya génération mobimba oyo kozala na yango soki olingi ndeko soki olingaki ndeko ndenge ezalaki fallait pe opusana pe pembeni ya baboti koyebisa bango pe vérité mais lokola oyo pe seko pasteur excusez ngai pona bolingo vraiment ezalaki donc eloko ezalaki difficile ezalaki bolingo moko nde tosa bolingo ya na leki moi ba parents ba acceptango ezalaki c'est pour cela komi pasteur bolingo pende ezalaki pasteur je comprends tellement baboti ba pesaki bino pe déjà ba pesaki lipamboli te pona relation wana yango pe mabe ekotaki na kati du na nyonso wana tokika kosenga mawa ya nzambe par rapport ya oyo ekomi ya mabe si ke loko a perte de vie pe emonani par rapport ya likambo kaka moko yaya nasengi kaka na nzambe apesa o kimia apesa pe kimia na libota mobimba parce que eza likambo moko eza tellement pasi mingi malgré eleka na kala mais koyoka ngo lisusu vérité par rapport ya mambo elekaki na kala sikoyo je m'excuse tumbo lisu bapota oyo eseka okaki kala yango nasengi kaka kimia ya nzambe ezala na kati ya libota nayebi mpe ke ntango okosola mpe na mama mpo na likambo yango nayebi ke nzambe alola kosunga ekoleka na kimia eske papa na kati oyo te même koyebisa mama na ngai ekomi mwa pasi mpo mama na ngai akoma moto ya batension même na likambo oka ekomela papa na biso yango so nayebisi so mama na ngai okoma na momo akoma ndeni nayebi te so na okokoloba so na mama na ngai nga na opréféré yambo okende kosola na mama tosambela nano mpo na yango parce que eza mpe bamoma oyo des fois diable aprofitaka na bapoint faible ya bato mpona koimplante mpe makambo ne mpe ya mabe tosala mpe baperte ya bavie neti oyo elekaki lokola deja olobi ke mama akomi deja moto ya batension pamba je crois
aza kokanisa beaucoup plus kana makambo ekomeli mwana ainsi ekomeli papa ndenge akufaki. Je crois nzamba lola kopesa kimia ainsi que libota momba ekozala na kimia par rapport au ese komaki. Tokoki kokondane nzambe te mpona oyo ekomi soki nzamba permettre esalema c'est que aza pe na ba plan oyo ya bongisi na kati ya libota oyo po esalema. Lokola lipasa oyo atikali ayokelako mingi luka pe omeka ko faire voir vérité ya makambo ndenge ezaleli sens propre ya souci oyo papa azalaki nango parce que akokai pe kondima abomba ngo tutolo ya vie na ye mais eko risque pe e rattraper même ba génération na ye mususu oyo ekoya par rapport ya vérité oyo ya bombaki yango nde alingaki a se libérer aloba yango nde yango pe okoki kosala yango pe pandeko. Je crois yango nde nakoki koloba. Voilà, merci beaucoup papa Thomas Fabien. Papa Thomas nabandi tokomi na suka ya émission moko lelo kama bisana lo sambo poto 6 émission yo nzamba batela bandeko na biso et que na niveau ya justice te ndeko pa accueilli to lokato joyeux to meka ko calmer ye. Heureusement Dieu merci grande sœur ayebi ko comprendre makambo asa na maîtrise ebele nzamba pambola o mama na ngai na ndenge. Merci papa. Omemi makambo na kimia. Papa Fabien, comment tu as le sambo pour tout ce que tu as le pays Michel Léon Boko Antabe. To bondeli Yesu Kristo to pesio merci pona kimia o histoire susu na kati esika oyo. Merci parce que ondimisa miete vérité o ezalaki ya kobata mauta kala. Mais na grâce ya bonzambe no o permettre ete ezala dévoiler na mokolo lelo. Na sengi ete na acte ya bolamu esalemi Seigneur tikete ba oyo bakufi bapema na kimia ainsi que kimia ya bonzambe no Seigneur eingela na kati ya libota oyo bisika monguna profitaki na acte oyo esalemi ya mabe pona ko imposer makambune ya mabe Seigneur na déclarer en tant que mosali no Seigneur ezala musika na bango na kombono Yesu Kristo tikete kimia ya bonzambe na yo ainsi que restauration na bonzambe ezala na kati ya libota oyo bisika bapote ezalaki molimo santo akamba bango to bonde libongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup na bango nyonso ba otala de partout. En tout cas tokomi na suka merci na ba oyo bataki ba ko otala biso. Merci na équipe technique Yesu Kristo azongi te to kutana. Bye bye. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batoneza bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.